Ria. Vraiment, débitez-moi. C'était na yo komi kose pelisa pocha mobimba angora braza pe Congo Congo Kinshasa ko balandi kumutula manaka mabino bolinga kabongo lona yeli bono mosai na nzambe obosenga katango nyoso kumutula memela biso ye serwa imbaka kitoko wa pambola ka mosala nzambe ye wana nani ndeke tulobaka ete atako molili ya mvula loboko ebunga ka monokote tukangie na mosala kasi tokozoeka mwangonga moke po ete tukutse pita na mosala bino nyoso bana nzambe lelo finza bo pambwa na yaya na bino ndeko na bino oyo bolinga ka mingi mbote mingi ser gode mbote kumutula ya solo ndeko ningi na lobaki na bino atako molili ya mvula loboko ebunga ka monokote na kanisi te bino nyoso boyebi ser gode ezali kote to ando kolambola eto l'accepter kasi tukutse mama gode tukutse awa na kati ya fikini tulingi bezali nini toyewa parce que tozolengela mululu monene ya concert biso lingala eza mwa ndondo na ko baka bongo tokolonga yo ko ba mayanga ni monene ya bana nzambe bezali concert ya louange pe adoration o tozolengela ngo pona le 25 juin ya mbula oyo kaka je crois mikolo setikali vraiment muke na 15h juste et kokote eza nango ya ofeli bikukeza polele pona bana na nzambe nyonso pe moto nyonso to asimbami na motema pona koya kosanjola nzambe elongo na biso yango moni tina na biso ya kozala awa ezolakisa kaka ke toza na kati ya mabongisi ya solo ser gode na kanisi ete nini okoloba na bana nyonso ya nzambe libota na nzambe nini penzo obombeli bango lokola ndenge tolobaka ete moto amemi mwa molobo na ye na kati ya ebale ntango akobima mosoko bima na mwa mboto mosoko bima na mwa liyanga mosoko bima soki na libongo kasi nini bakoki kokende na yango ntango bakoya koyoka mbongo yo na miluluwa. Je crois maman Goda zakaka nzela o nzamba zoleka pakuta na libota na ye. Maman Goda telemi lokola mosali o nzamba telemi si pona ko benga peuple de Dieu. Et nzambe o ya bengi bango na nzela nanga. Azala makambo ya malongo abombeli bango. Oyebi soki moto ye na présence nzambe okozonga teningo yaki. Po nzamba atonda nkita, atonda nyoso. Et mutu nyoso to akoya mukolo wana na nzela ya kondima. Fo oya na kondima na yo okokutana na nzambe. Okomona loboko nzambe naza pena kondima ke likambo na yo pe kozwa solution parce que tango nzamba kitaka na masanjoli ezaka pas la biso bolamu ya solo mama gode bande ko bazela nini ozali ko milengele nini liboki ba loyembo muswasi kezali ko ya to ba kokoba kaka na oyo ya kitoko salaki. Je crois ba moni biso déjà tozana palaki na biso ezalaki azalite o ezaki na kati ba moni pe Maxi Singer to saki ezaki nzembo ka misato o bazomona ngo déjà na télévision wana nde na nizali ba continuer ko savourer yango et na mikolo ezo ya ndenge nzambe akokamba biso ne ba komona ya solo balobaka ete bayiba kama kolo soso tango mvula ebeti de soso alekaki ya balokwa tokutena na mombu na nzambe tokolinga ete ya imbele sota moloko moko moke pote libota mo nzambe epambwa mabana nyoso ya poto bana nyoso ya Afrika ngele bisika nyoso bozwami na loyembo wana azalite ko sama malamu mingi azalite o namona te o namona te ajalite namona te o namona te ajalite nayoka te o nayoka te ajalite nayoka te o nayoka te o elombe lokola Yesu ajalite ajalite ya solo bande ko balandi to bete lisolo malonga eumela kate supu malonga pe umisaka fufute mwa moge fufu esili lisolo kitoko eumela kate wana to pesi bino kaka Mungu na monoko potoko Yesu komona mama gode kasi nebite soki na lokolo ya mondele soki bakozwa bureau bande ko na besoin ba production na yo na libanda États-Unis ba kotala yo France ba kotala yo Londres ba kotala yo na EHP Media manako kama mepa kumutula mwa lokolo ya mondele saka malamu lokolo ya mondele ezali 00243 wana bandeko bazali banda basosoli keza code peut-être 9 94 077 670 00243 9 94 plutôt 9 plutôt 94 077 670 zongela yango penza sembola ngo poto lingi de lokole mondele nde esaka ete bandeko biso bakotala na Londres mama GH na Londres kotala papa Edo Amani na Londres kotala papa Matupe mobali ya mama Blandine États-Unis akotala mama Gode to lingi osembola lokole wana bana popemi po ete bazwa yango malamu poto zena esengo te baisa biso pe babengaki mama Gode po te balanda ki pa kumutula tozana 00243 9 94 077 670 00243 9 94
00677. Même dans la Facebook, sur babeti maman Godé bakomeli biso to ya no la bango. Ya solo bande ko bala ningi na lobaki ete bongo bo benga mama Godé ko zala malamu mingi kasi soki pe bozui ete benga kumutu la pote yo pezali mama na biso to yaka matea to yaka loembo ko benge kumutu la na lokola mondele ningi to lobaka ete kumutu la zali na mo utambo katie mo umbu mo saleli kasi benga ngai bongo libungu tulu ntuku mwambe na moko libungu tulu jomi na libwa kama libwa na ntuku mba na moko ningi mama Godé bonemba lobaka la lopoto 081 0019 921 081 0019 921 kasi namoni pe papa na biso pazali boboto na bata komo pona pesa pe papa edi mususu pe abi azali ndeko akumutu la biso to lobaka benda libungu tulu tuku mwambe na moko libungu tulu zomi na libwa kama libwa na tuku mbale na moko soko boy ninge papa edi mususu lobaka yo lobaka kalokwa mama Godé lobaka 081 0019 921 c'est Godé totondi yo botondi tikete nzambe apambola yo tokozala biso nyonso mokolo ya tuku mbale na motoba le 26 oyo tukumi bali na mitano le 25 ya sanza ya motobo tozali ya mobuko to ibali na zomi na sambo tozali na yango ndenge ndalobi ete bino nyonso boya ebele awa na fikini boya ebele bozanga te po ete libota na nzambe pa moma na moloba ya moumbu ne nzambe apambola yo matondo mingi ya solo bandeko balandi merci mingi na ndeko Dede Miongo oya sungaki biso na bililingi ye to bengaka ye mobale ya mwindo ya mandefu ebele tozalaki bongo epa ya Ser Godé bondembe bomoni ye bino moko ndenge alobi kasi tokolanda ye toyebi ete apesi biso za lokasa le 25 tokozala awa na fikini po ete toya kozwa ye bililingi ndenge nini milulu wana ekosala mambote mingi na ye moko Mado Spaghetti mondela bamongo na pesi yo mbote sikozali na bosani te papa Mwanda azali kotala biso Yannick Ntula azali kotala biso Arnold Jérében na pesi bino nyonso mbote na komona Yesu Kristo nde tomona ni mbala sima yenga Ria vraiment débitego C'était na yo ekomi kosepelisa pocha mobimba